beaucoup, ma grande famille. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la paix du Seigneur Jésus soit votre partage. Bo sabona na chaîne ya Maman Lorraine Mbala. Nzambe apambola bino, Nzambe azongisi la bino ya ebele koleka. Seigneur, merci pour la paix matozui. Seigneur, merci pour na bolingono likolo na biso. Ozo bomba biso, ozo bate la biso. Lokumu kembo masanzo lezonga na ngamu na yo. Ozo bate la famille mobimba oba sabona na chaîne ya Maman Lorraine Mbala. Kimia na yo za likolo na bango. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. En tout cas, naza ndako. Moi nga mibale na bandeli so combien de fois mais simbika atazo déranger kaka bo tenir nga vraiment regarder to s'abonner. En tout cas YouTube les a facilité au sala ba ya kolexera surtout babanga YouTube les églises te bato bazo za abonner belé o ba yemba na basala kombo biso to yebani te to yebani ka pa nzambe wana ndo sala biso ngolo un jour ata lelo te. Ata mukolo moko na olala pe abona la muki un cas ezala malamu vraiment live nanga ozala béni ceux qui nous s'abonner total nga au s'abonner et ça langa vraiment bien après simbote na batu nyonso balandanga et un grand merci na ba pasteur nanga maman Sophie Vinda maman Élisée Louvilou kuna bandi na basi parce que bango de ba maman pasteur Philémon Mopaka pasteur Faustin, pasteur Aman, na pesi bango nyonso mbote, na pesi papa Jean-Jacques Mazel mbote, maman Marie-Paul Lubamba, baza ome belé, ba biso tcheka to rataka émission na te, papa Edi mobali ya maman Agathe, na pesi bala langa nyonso ya femme sage mbote na linga rabino tellement mingi. Na pesi batu nyonso, na pesi Mazamba maestro plus 33 boss, na pesi mbote bisiko zali, Nzambe asalo bolamu. Tout c'est la car retourne à yo mobali ya maman Nzambe azaloku. Merci beaucoup en tout cas li solo nanga ya lelo mabande ko nanga eza li solo e salami na minute na oloba na bino na obeta li solo yo na minute bo talanga moi so za na fulu abeli liboma aza na fulu abeli liboma nga na kosa te na loba makambo eza solo na kosa te abeli liboma eza nini bande ko ngai mwana moso zaki na libala na ye azaki mobile na ye azaki penda na possibilité penza azaki penda na possibilité makasi mobile abande ko voyager trop abande ko voyager vraiment mingi babotaki na mwasi mona liboso ya mwasi ya mibale ya azali na zemi ya mibale azali na zemi ya liboso ya mwasi. Papa autant azo voyager mingi tellement bande ko voyager azaki na maçon na moko boy bande ko sele misala bon pona yazaki maçon ya confiance azaki bena maçon ya confiance mtande ko tongisa atongela ki bando travailler na ingénieur a proposé que maçon penda ta telemisi penda ba a telemisi la ki appartement mo ratonga ki na commune Songolo tellement maçon azaki na bisika ovanda te papa o azaki maçon na aiki na ko vandisi na ndaku na ye ko vandisi na ndaku ko voyager trop azaki na bonne na mibale na maçon wana sentinelle na mwasi na ndaku tellement bande ko voyager trop ayebisi alobi na zio déjà oza na ndaku na nga lokola nga nazo voyager na moni ke makila na bino pe tutanya na mwasi na nga na mafa talaka yesu na zate en tout cas linga bima ou accompagner na chauffeur donc botika ke na chauffeur to zalaka na ebisika nyonso zalaka na epena mingi mbali pa ke na ba voyage azonga ka ke na pe ba voyage azonga ka tuni pe madame ndeni ni mutu na tikela ki bozala na te azana bien azana courage azava bien azama bete vendre na biso pe bien mbala lobi problème te asala ba voyage trop bon na mois azala 2 ou 3 jours na kin par mois ça fait 2 ou 3 jours na kin et qui ko arriver que voyage akendaki moi zonga liso ezaki te abina osala 6 mois parce que non ça maka mort ezaki vraiment urgent pe ezaki très important mine nazo kende boye na kozonga te non ça 6 mois atiki mosi na zemi ya 2 mois atiki mosi na zemi ya 2 mois mobali akei donc akei atiki na maçon bande ko na ngai maçon akebisala sala. Moi, c'est comment qu'on se plaindre pas maçon, comment qu'on betele ba 4 na ye.
akoma ko betele pe ba 4 opesaka pe na moni bozo sola bien na papa Gilles bozo sola bien vraiment mais ozo pesa ke ba conseil te nga naza mwasi kotika nga boye za kitoko te naza pe na posa nazala pe na mobali kofanda boye kitoko te kofanda boye penza siko ba posa na nga nango akosatisfaire nga na ba besoin na nga na ba posa na ngai na kosatisfaire ngai na ozana posa ne boye nakangika mutema en tout cas na okoka sute ezo simba te ezo simba te na ovanda pe boye nga pe fana luka mutu moko boye abanda kosepelisa nga to nini kotika nga ba boye en tout cas na okoka sute trop c'est trop asololi pe na maso na ame avandaka kimia papa koya avandaka kimia zakala ezalaka na basi te mibali pe bakoma baje mabe amonika so mwasi naza mwana tchweke ake osalele bisalasala bandeko en tout cas nzoto eza vraiment makasi te nzoto eza makasi te mais nanika na yo osala mwa vite fait mpo na famille na nga bozoma mayele parce que mokilo nde ezokende makambo eza vraiment kitoko te makambo eza vraiment bien te nde makambo ezokende na mokili makambo eza bien te nazo forcer po olanda nga malheureusement non osabone te on abondeli yo osabone esalanga vraiment bien osabone esalanga vraiment bien makasi merci ake kozwa zakala a likasa atie na sala lemo bandeko na ngai atie na sala lemo akuti pe madame avandene na ndako otala TV na jeune fille azena mwana aza na 3 ans et demi mwana aza na 3 ans et demi bandeko tanga akotika apesi madame bonsoir madame madame a répondre bonsoir tu pango noki obien boendeni na otina ngaka kotambusa makolo nazaki na chantier mo babenga ngai mais esanga pasi na otika na chantier otika ngai na ndenge nini otika ngai otika ngai na ndeni mbongo pato tika afuta ko ekoki te otika ngai tenga moko na obakisela yo mbongo ndeko babone balala na bango te babone bakendaka na bango sentinelle pe kuna na porte ndako ezalaka ye na mason mwana pe asenini alali mwana lali bandeko na ngai mwana lali ali bisika makambo ebanda yango wana bisika makambo ebanda yango wana madame akoti na chambre mobala landi madame na oki obenginga ona bengi ote etombeka juste nde okoti sepelisa ngai sepelisa ngai maso paseni ni asepelisi madame kokwe nyonso ngwana bakuei babanje obima banje vivre ko banje vivre na ndaku wana si mo o mobala sala kuna mwasa bando aobika na mason na ye bolingo telme mati mobala ki amatisi dose mwasa krake mason ta mukuse mason mukuse mobali mbinga bandeko langa mason ta mukuse nzambali misanga na sala mutu te pe na otika osala mutu te mukuse eza lisumu te mukuse peza mabete en tout cas bata mikuse boteninga rien te na betaka lisolo nde ezali mobali pela mukuse mwasi tale lancé bandeko balingani mobala mwasa binani ngaki vana ba charge azemi mobala vandi kuna sima ngaki vana sanza bazemi azize masenini alongoli zemi bakomo ovanda na garçon bakomo ovanda na ndaku bakomi kovanda na ndaku ya libala na yepe na mbeto ya libala nde bakomo bima na mason papa bolingo mataka te bolingo mati pe bolingo penza mwasa koma na zemi taye kokoma na zemi ya mason akomi na zema mason bazui atiki ndako akangi ndako krokoko apesi mason apesi sentinelle fungola abiso bana misala baye oyebisi bango bazonga bazela ti mutu angaja bango akoya fungola ngo na tikeli yo mason amemi mwasi pa yibika mbongo nde ezalaka yibi mwa mota moko boye bake kosala folie na mobali bolingo eke ezongi eloba nango mwasa mokuse bolingo eke ezongi mate ekiti ti mbongo esilaka te esili mason na pa azala na bato asala mosala kitoko azala na bato balingaka ye mingi
ayeko kene pa ya boss moko boya bande kolia bazaki pe na musala fa ba sala o ayebisaki mwasi ke nazo kene na otiko ko kene ta memi esko kuna amemi ekuna po fa ba matisa ba matanda ku niveau ba matango étage quoi parce que zakinda kwa se ayebisi boss naza pe na mwasi na ngai na bisika otete boss bino banda ko ezala ngo ayaka na mwasi na yo bakenda pe na mwasi wana mwasi pe zemie baovanda pe tema pe mobali ya mwasi ya patron wana azaki na ye bia yambaka ne bato ndako nezala ngo bato bazaka boyaki na ye mwasi ya mason wana ta yambaki ye penza yambaki ye ti mwasi pe kokoma na zemi mobali ye koya zemi komi ba 5 mois et demi mobali ye oya mobali luka mwasi baye basantia yako yebisa ya papa ndongo kendaki madame akomya kobima na mason mobala leli kande sango sese yebana ebunga kate mobala kande zala bokile za ngo ka mukie camarade a boss wana kaka kene bayebani na famille o wana kuna bisika mason akenda na yo betele to moni madame tala kuda koma na zema munene mobala yebika keze meze nde mwasa yona esko ko bonde abadi ko bonde la epaya kolonda en tout cas m'a dit ko expliquer kolonda tala na kendaki tala makambeleka na sima na ngai tala ba bisinga mwasa nga komo ko bimana maso na confirmer azana zema azela bota na zo mwana nanga mwasa binani mwana na ngala pesa eza ngo mwana ote mwana oye eza ngo mwana ote o eza zemia ya mobali na ngana lingimi ozo so strength na nga munoko pe makasi ya ozo so strength na ngai si mobile pas bondé la monique et simba la ngote parce que moi si derrière qui travaille simba la ngote mbala senini mobile la zongi na bandeko teme za ki bolingo normal te moi si pena bolingo ko bolingo mobile la ndaki mo intérêt mo moni intérêt za souté akomi kunzo kane mobile kaka likasa na te mobile azana baza ba église mo bo mwana tanga kombo ezate ba église mo ba travailler ba kisi boy nzokanda zakuna basenga ki mutu fala ndo baba marcho azoka kotonga ndaku wana akenda kozwa kisi keke pa na église wana basukola ki ne bapesa ke ba marcha minene wana amoni ke mobile moi sana pena bolingo zaki na ngotala na ke intérêt moko boy na église ba njo senga mutu aza amoni ka mutu akopesa mwasi wana mema moi sana na église bande ko église wana basambela mutakala basambela mutakala ba mema mwasi wana na église ba travailler ye tamazaki nzamba linga ka mwasi sana mingi bandeko nanga ba travailler balinga ba boma na butu wana bisika na soro kei ba bima ya bomo ite makamna obetela bino za histoire vraie salami bisika na soro kei ba bima ya bomo ite fo kufa kaka ye nzamba sala e grâce abima ya bomo akima ninde ba botela ye akima ni nini 0 r akimani ayeko betela bato bayambake na ndaku wana parce que ba mesana ki déjà ce ko famene comme ko linga mwasi makasi koleka maso wana ayeko betela bango tala makambu na kutena ngo mo moktu ya sala sope mo ndenge na jo betela mo makamba bisi ko zonga sukuna te kozonga te luke église moko boyo kende ayeko luke église moko boyo kende église wana banjo landele ba prière tant comme moi bien mobali wana ayeko luke so ayeko zonga tant ayeko zonga ba memi penza ba memi l'église wana nde ba ayeko travailler mobali ayo mema esusu ayo zonga sesu na église wana bakota ni wana ale tant abimi mutu déjà eko beba abeli liboma na minitio na nda azoloba azali boma azana zamba azana bilanga babenga ngoni azana fulu azolia matiti yaya ndeko nanga mto otalanga mto olandanga mutu nyoso za mto opesa confiance te mutu nyoso za mto opesa litoi te nani ozopesa litoi makambo ezoleka na ndaku na yaya luka mosala nzambo ozana confiance na ye parce que diable oyo eza na kati ya motema na biso nzalo ayebaka te donc déjà bimisaki apesaki lese ale yango epusaki mobali wana sani akende kokange na kisi parce que ntongo mwasi atika mobali atikaki soki bandeko avai na ye na ndako lisolo nini na mason mosala eza kuna ovanda lisolo nini me makambo nyonso engeki kokoma te lelo ndeko mwasi se retrouve na zamba na fulu pourquoi parce que koloba discrétion fo ezalaka mutu nyonso aza moto abetela lisolo te bandeko mutu nyonso te aza moto akoloba makambo ya vi na yo zala mayele zwa mayele
mokili ya nzambe eza malamu bato bavandi na kati ya mokili oyo nde baza mitema mabe. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Que le Seigneur